Chers amis internet, na Pesibino Botebisika Bozali, Bozabongo en direct, il y a Fleur Monde HD, il y a Demboé, Momo Samandefu, Azalaka, Moko na Paris. Lona plateau na ngande bozomo na nazanga morote, nazana pasteur Terminator au binomo boyebi des années. Donc pasteur Terminator aza papa wa Kambarabiso, Akambarabiso na média, Akambarabiso na musique, Akambarabiso pe na parole. Accompagner Arabiso à tout moment. Le lèvement a s'appelé qui tout partagé naïe par rapport à l'actualité des réseaux circulés dans Boka, par rapport à nouvelles, à musiciens, à politiciens. Donc Marablo surtout les salama dans Boka, le on a partagé vraiment naïe. Tout sur l'avant moi parce que ça fait longtemps que tout le monde était vraiment dans quatre médias. Le quoi a réapparaître. Quoi ninga nanga y a on le ngapena baki non tika eboité faut ngapena yambaye. En plus ils ont préparé album to single. Album. Et ils ont préparé album nae oyo to sur la penaye au Robima ce qui 2023 té depuis mais na Robimi sande nzembo moko. Et Robimi moko donc tu te rends fin à 2023 tu reçois déjà 2 ou 3 nzembo oyo ya Robimi biso nazo pesa déjà dans le déjà mis nazo pesa bambote. Bonsoir pasteur. Bonsoir maman, bonsoir maman. Bonsoir. Na c'est pas vraiment limbisa na ngonga parce que bon le temps c'est de l'argent toi besoin d'attendre vraiment limbisa biso et nazo pesa yo pe merci les sous na ndenge vraiment au répondre na invitation na ngai donc c'est pas donné à tout le monde so voyez déjà ah il a accepté prévia considération un grand merci bien et Bolimbisi j'espère que Bolimbisi ngai na limbisi OK merci beaucoup parce que Terminator nga première fois na ya bon la plateau na nga non un peu vraiment na découvrir yo mingi te mais non linga ba fa na ngande bozana besoin ba yeba yo pourquoi ba benga pasteur Terminator ba benga pasteur Terminator dans le sens que au moni na famille ba tu bazala ke belé papa botaka mwana liboso mwana mibale mwana misatu mwana minetia yo ko bota mwana suka c'est que donc nazal lokola parent ya ba pasteur bango bateyaka batu ngaskonde na teyaka bango dayo teyaka ba pasteur bango bazoteya bandimi siko menga na yaka siko koteyaka nde bango donc yaloka yo kambaka ba berger et non ba voilà na kambaka mingi ba berger et non ba brebis na ba brebis. Ah ok. Na ba berger na ba brebis ensemble. Priorité na mingi ezalaka ba berger voilà. Ah ok. Siko pourquoi kambaka ba berger? Bon pour ba berger pe ba lobby Bible lobby nul n'est parfait à part Dieu. Donc ce qui na ba berger ba yoka mate ya baninga ce qui kaka bengisaki muninga mususu aya ko sala kilt na église. Wana nda profiter ayoka mate ya Bible mena mutu mususu. Omoni oya bengisaki invitaki ya roteya. Sko ngana zalarande sko prédicateur nde ya bango. Donc na yaka roteya nde bango ba berger ba profiter pe na parole de Dieu o ezape kaka Bible to ba livre mususu sainte o nzamba kela la mokilase. Ah OK, tozongi na première question na biso, ba wana répondre na ndinga pasteur mais pourquoi Terminator? Moi ya Terminator. Ah Terminator eza mayele morote ko dépasser mayele nanga na Bible na zwelango penza Bible na zwelango 5 années il y a lecture et 6 mois lecture qui apprend pour comprendre la Bible donc na bandiango pena banda Genèse donc papa kotanga muke ko réfléchir sur na zwelango 5 ans et 6 mois et 6 jours donc nazo sala na ba jeûne prière donc mayele mon côté ya muto mokili ko dépasser mayele nanga yango ba benga pasteur Terminator so au sala ki ba temps surtout ya lecture na ba jeûne prière résultat nango ezakini ya comme Terminator to oui résultat nango na monaki ke nde place naki ko comprendre ezana ba verset mususu ezalaka nango na Bible mais batei ya lelo batei na bango ngote net matin net matin ya Yesu abanda ko mela 20
Bate yango te. Donc si je comprends bien olingi olobake comme ba passer des années et ça n'ont permis pour na passer à Mélavin, c'est ça? Oui. Parce que hier soit Mélavin. Mélavin ne vin. Ah bon là il a vu notre et puis ba passer ma Mélavin mais na Sainte-Seine. Quand on a Sainte-Seine. Mais pour vendre boya mais là quand Denis laisse mutao la sa vérité wana après avoir déjà si na lakisa nzela wana ça fait ba yomo otobete la bato internet. Oui ça fait des années quand même. Ba o nga na sala ya yeko bandango sika. Donc abandi masolo sika. Nga sina misalele là. Donc il y a comme ko lakisa bato talandenge peto zala. Yango nazo ko encourager Mosal Nzambe oyo à continuer côté ya bato vérité vraiment c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, il y a la vérité. Azote la vérité, azote la sabana nanzambe, ndenge tozalaka, omoni biso babanga rabiso, na fidèle mingi ba pesa rabiso respect, soka moni azo peso lokumo, en que mosala nzambe. Mais oyo yo salaka ya yebite. Oyo ye pe asalaka, yo pe mosala nzambe, okoyeba te soki ye moko aye koyebisa yo te. Donc, si vous avez un donc, il y a un terminator parce que na aucune connaissance et connaissance. Ok, merci beaucoup. Vraiment, tu as déjà dans émission na biso, mes remerciements vraiment na Ivos Louvayadio et Louvuladio. Hein, bambote sikozali, babi geni waramasamba toujours. Donc toujours permet na baleki nae Rodrigue Mouima, mais ça donc bambote sikozali ça OK. Ozanga te vraiment Yannick Lema, papa na Markovic Lema. Donc bientôt son anniversaire. Un grand joyeux anniversaire à Markovic Lema, Mouanaya, la fille Nikia, papa Yannick Lema, Mbote Psika Bozali, et sans oublier Hervé Mboma, Aboma Ballon. Passez Terminator, Ozara Warrior, Tozara Goulois. En tout cas, Nganaza, ni Warrior, ni Gaulois. Donc, ce qui Nazalaka Warrior, à partir pour Fali, Aza. Lekinanga a salaka musique bon et puis musique a salaka na sepelaka naza warrior pour nazo soutenir Fali bon faire épée a salaka musique oyo ngai pe kaka passer terminator na lingarango donc naza pe Gaulois na lingara pe bango mibale donc na lingara pe wenge musique. Na lingape OK jazz, je salue Manda Chante à séjourner à Paris. Oui, bon séjour. Donc bon séjour Manda Chante, place aux Ali. Donc nazako saluer bandeko nyonso tout oyo babetaka musique ya kitoko, ba Suzuki, ba Emeli alias na wenge pusana to vanda du Jobas, du Dubas. Donc wana bandeko nanga. Donc naza pona mutu nyonso, leki nanga mususu na kopesa mbote et ça, petit ou tard parking qui serait mené au Tozara concert en Tony Ambrosio. Tony Ambrosio, donc Bambo Tony Ambrosio, oui. Tony Ambrosio, donc Bambo Tebele, donc Naza pour la motonionso, Naza raté pour la Fali, na faire. Mais par rapport à propos de mon Denis les Satena, propos naé, après ça Fali pour pas avantage, mais Azara un peu na moi, regarde moi, envers Ferrego là, pour naé, propos bongo. Bon, omoni na makamba boye soko kotiango foye bake mutu akufa po na Yesu azalaka te. Nyana miboma po na Yesu toyoka te o. Ebele ba miboma kaka se po ya bolingo. O comprendre? Parce que obi lo wana betida ida théâtre olobio la ninga ya nini mais na éviter to comprendre. Attends Denis laisse so ba yebisa ku fa po na Yesu olingane te. Mais azo ku fa po na Fali. Mais azo lobela ma Fali, azo lobela ma Fali. Ah donc iwane za vina. Ida pour la bolingo, c'est ça? Ngai Pasteur Terminator. Ida pour la bolingo. Yango Denis alinga ka Fali. Hier essayer tatola on dirait que Fali aller ça que Denis laisse alinga bolingo mingi. Il y a OP ça y est. Il y a intérêt. Il y a bolingo intérêt.
Parce que des fois, on a que Itachi, amour forcé, amour et intérêt, et ça m'a bé. On dit, Denis les salingaso beaucoup tani, faut les saillir. So laisser à se pelina, so laisser péter à se pelanoter. Bon, mais ngana ça la rabolingo intérêt. Mouké on kola pesanga, yango na vivara nango et puis nazoko micha kimia na o nzama pesanga. Donc, mais na lingara de Nile, c'est parce que Toyoka na kikutuna ye, soki na kitikin, na rukomela na lupangu na ngate, na rukomela pa na ye. Non, to sana ba masolo moko bonga na senga ki eto sala, donc na rukomela pa na ye, na rozala pa na ye na ndaku, to rozala na ye wana, et puis to sa ba démarche nyonso. Ensemble, na ya lupango nanga na ya makamu nanga na ya ensemble. Azale qui a camarade nanga Roger Lessi. Donc je bénis toute la famille Lessi au nom de Jésus-Christ. OK. Dernièrement, je peux na mono ataka ki faire makasi, ataka ki faire robi ke faire ya mbako na téléphone te, faire na ba comportement mo ya bien te. Après, autre ko fait la petit frère na ye, tout monde qui réaction na yo te, au bozo tenir ka regard ki a caractère mabe. Après, à tu beta stade, on dirait comme la charge à Mokili. Ah, bon, au moni ferré à Betty Stade, mais comme vérité, les lots et bomba marasomingte maman. M'tako bimisa vérité no Thompson de Goka moi sur Nazap men. Azotala. Tant soit moni défaut moi en nzoto na yo a salne semblant tchake pembeni a filmer défaut wana a bimisi pango on comprendre donc faire a salle a Betty Stade no moni mutu moko azalaki pembeni wana a bimisi ba image ndenge ba konzi ya mboka ya mapinga bazo pese conseil que soki kaka ye a mati podium batika ba porte polele batu bakota na bango balakisa ngo na Facebook eleke na ba réseaux sociaux omoni do ba PC conseil soka kayo mati podium biso toche ba porte polele comme ça batu batonda batu ebele pe batonda ki wana bayaki na bango fele on comprend demain et ça li bien na ndeke atondisi kaka stade na ndambo bato bafutaki mbongo na ndambo ba oyo bakotaki ofele atondisi kaka stade omoni donc bit ezalaka kotondisa stade mais est-ce que bit ya stade ezalaka spectacle moko ya malamu to ezalaka bit ya otondisa en tout cas soko kebeta na stade de martyrs et kotondisi yango te quel que soit spectacle quel que soit spectacle rosala bato bakomona neti obeteli bakiti omoni bato bakomona ngo neti musique moko spirituelle. Ok. Siko, bon, par rapport à ndengo moni événement Rambutu, na ba polémique ndenge zo kota o na ndenga ba plein faire la troisième personne en salle à plein toke pa nanyo yo papa chéri alobi faire ego la dernier fils yo siko na Rambu ndengo bi histoire ya wenge. Webi histoire ya wenge ndenge banda tilelo o. Est-ce que l'on royeb sa biso likambu ya dernier fils. Otobi ke bana wenge ezala jamais na papa. Bangono so bazala bana. Bangono so bazala bana. Mais biso na musique to benga mutu moko na musique to benga ke président. Banomaka président. Donc président de papa. O bino bo che azala papa. Président zala JB. Parce que dernier fils JB pa uti ko affirma que Ferré aza dernier fils ya wenge 4x4 tant bazale bangono so ensemble. Ozomona. Donc, ils malamu na ndenge ke Ferré babengi dernier fils ya wenga za pena dernier fils ya wenge. Et ça dernier écrit au dernier frère D. Le dernier fils. Kasi dernier écrit, dernier frère, puis dernier frère, puis dernier fils. Donc tous les trois combats tous les trois combats on a fait azola tan. Na sens que azamuta suka oyo nge retenaki penza pa bimi na miso bato kwa de la forêt bimisi na miso bato pour abima Ferré oyo akomi lelo donc wera muto wa foulier moi mingi wera zo mérité ba reconnaissance na ba gaulois et puis il faut pas reconnaître que
à linga qui fait makasi pas aider makasi pour à se battre pour lelo à comment oh yazalelo. OK. Merci na baono sobaza bato asikana na nan ba s'abonner te d'abord bo s'abonner na page na biso na chaîne na biso ya YouTube partout bo mona Flair Monde HD et ça la même bo kende ko tchaba j'aime na site na biso internet yo tchiko formasika parce que na on a site internet donc voilà toujours na Flair Monde HD besoin na nyonso tout déjà na la na minute besoin na nyonso tout o a besoin de promotion bilo retour aux en besoin vraiment en ligne bo hésiter te bo contacter nga vraiment bo zala jamais dessus bo s'abonner bo aimer ma page et au sala ngai vraiment bien Pasteur Terminator tout le monde a quoi salara musique ou au message générique quoi ça fait 2 ans ou 3 ans si je ne me trompe pas clip ça na marché pourquoi ça la musique bon na ça la musique pour na bandande na musique avant na comme pasteur donc nazalaka na goût nanu ya musique koleka goût ya ki pastora musique au moni balobi c'est lui qui chante azokumisa ensemble double fois aokumisa nanu na loyembo na pensée na mabina na nyonso lokola roi David abandoko betela nzambe harpe azokumisa ye na loyembo na mabina na masanjoli pe na harpe na ye donc na bandande na mingi na chant na ba danse ko binela nzambe ko yembela ye pe ko binela ye na bandane na musique plutôt que na côté ya boye na banda na prédication na so motivation ni ezala et ça là yo ke ozana na chant donc o baisser moi chant o kende na prédication to o combiner en mibale motivation elo ni motiva yo bon omoni langage moko lobaka na bato mokili awa na poto ezali cimetière ya ba musicien même ngamo pende na zabona comme na idée ya kokita sokine ko recruter ba musicien na zala rapena na no ba musicien mususu ko recruter ba musicien et puis ko banda penda ba répétition na banda carrière na musicale siko donc non ngana kende ko recruter ba musicien et puis donc to bandi ba répétition et bon sima mikolo na ya kozonga awa na boto pona koya ko sale la pena ko yembela nzambe ko kumisaka ye na o nyoswa kela donc o izo sala biso bato mokili bien pour toza ba dernier créature ya kela mais to dirigeaka ba premier créature misusu ya kela après ça biso bo konzi likola ko diriger biloko nyonso o ya kela na mokili donc nazo compter ko zonga la kini mikolo koya ko kende ko sala orchestre et puis na kosenga na bana kini o nyonso ba kolanda émission o bazala da motiver soki na kiti na kozwa quelques musiciens et puis na ba musiciens mususu na zana bango comme ça to banda masolo pour ba viser comment na ngwelo ko pamba soko koti demande bienvenue makanga la pe ba bienvenue makanga les grands producteurs donc yem to ça mikolo en tout cas bienvenue makanga na peso mbote bisiko zali donc de la part du pasteur Terminator donc au moment na to sala ba masolo moko ya bien penza na banda musique kala nazana yebakande na zaboy naza homme orchestre na betara guitare solo na betara guitare accompagnement na betara guitare basse drum lokole mbondangongi chant animation donc na salaka tout ce que homme orchestre oyo mutu ndenge orchestre betara ndo ko tina studio o mutu bobenga ya yete ngamo na niati o mutu mbonda yete neti tala ke na nzembo naza sir ba flezali bo diffuser lenga nzembo na ngai donc so bo diffusango e ko diffusango e rozala ke na betaki ngana sali animation to sala animation na roi David o ya uta pa Weranson alors qui ndeko Christian Zakara pembeni ya pembeni Christian Kidada ye mutasalela mixage Arley Samba ye mutakosala montage
vidéo. Donc na betina popo lipo, na betina niwa bass, doudou bass, na betina ba musicien belé ba yaki ko soutenir nga, ba musicien belé pena ba soutenir nga vraiment, ba ndeko belé ba yaki ba to santé, ba yaki ba soutenir nga, donc ba zupe ba tchoka na bango. Donc voilà, donc les producteurs pour l'instant, c'est moi-même. Ceux qui producteurs, il y a bien pendant il y a ma casse à mon ami, te pousser sur ma solo musique à main, na sengi vraiment na Francis Dibaya, na sengi na batunyon sous ya média, donc plein izobima et logo izobima. Mais faut tout savoir me locoter pasteur. Au lobby? Faut tout savoir me locoter. Bon to bando diffuser kaboué. JB ceux qui abimisé loko ana bato afuta bambongo azana bato loba afuta mbongo moi place eleka wana eza place afuta mbongo ba place mususu eleka te afuta mbongo te koma bongo donc ngai na yebi makambo wana tenge loko na yebi ezake ngata na bimisaka eloko na ngapa bandeko bazwa ba diffusaka penza nga ya kosakana te lokola na kopesa ndakisa ya bandeko na nga ya ba media base belé moya kotengeza te. Mais Ali Star za Angola yozo continent na Ali Star Ali la Star za Angola. Oui, bah refulaki. Donc na yoka ki sangona ke ba refulaki ya za Angola, nzamba batela leki ona bien zalaki leki mo malamu pona nga, abandaki kolinga nga vraiment makasi. Donc nzamba batela ebisika za Angola, et puis ce qu'un jour a raconté ko zonga na mikili, a romona ki peleke sanzambe ko sala pa mutu moko boye songolo pakala mwasi to mobali. Et puis à Rosong ça Ali à la Star na poto. Aux 8 ans bosol na yeto, aux 8 ans au benga. Te na zana numéro na yete, na zana suna numéro na yete. Zana numéro na yete. Non, na yete. Mais elo nyoko lo baso peut-être à tomber l'émission oyo, message nyoko pesa ye. Message nyoko pesa Ali à la Star. Ngape sango moko epanzana ka pona ngai kala. O passer Terminator ba refoulé. Mon nzoka bato bayebaka information te ezalaka ko refoulé te ezalaka nga moko nakende kosenga ba déporter nga eza na différence na refoulé na déporter. Donc nga nazalaki refoulé te nakende kosenga nga moko nazonga na Afrique comme famille ezalaka na moi vie à moi bien. Je salue Cédric Malabasquin na kati ya Kisasa, Cédric Malaba. J'ai salué tonton Norbert Moukoumadi et puis il y a bébé maman Françoise, donc grande sœur nanga, et puis na vandang nanga bien à parler. Après madame nanga maman na mwana nanga awa ayaki na akena préfecture azui mukanda nanga na avocat et puis à landinga en Afrique azuinga et puis azongisinga Mikili, donc Ali Apé, Nzamba Rosungaye, et puis à Rosonga Nae Potokara un jour, si Dieu le veut. Ah, ok, moi, été. Toujours quoi, c'est quoi, tout ce qu'il y a moi 2-3 questions. Boni, pasteur Francilo, la bonisa? Bon, Gana Francilo, la tozalana problème makasité. Bon, pour mes amis, moi, Mboutou Mboutou, Ote Okota, pasteur Wana, Yosolo, Baye Pazolo, Ba. Mon bouton bouton t'es au côté. Mais peut-être ce qui problème est à la résolu déjà ou te na Francilo la tozana problème penzate à part kaka bazana mbongo moko fo ba pesa nga yena Blaise Manzambi. Ah ok. Donc bazong c'est la ba tekela nga voiture moko Toyota Celica. Voiture ngo na somba ngo e utaka Allemagne. Et puis tant eye awa na Paris batekeli ngango. Mais mikanda mususu ya voiture ezalaki ya Rozanga.
mukolo mususu lokendanga vers Bondi na masananga caps kapangala mutuka munene aza ikolo histoire oyo ayebi histoire oyo caps kapangala mutuka munene abeta pepa Kofi. Oui, caps kapangala. Ouais, caps kapangala. Ouais. Wana camarade nanga. Oui, c'est mon vieux. Ouais. Ouais, donc yende tango ba tekeninga voiture mukolo mususu Blaise Manzambi ndeka ezalaka na ndenge ya bana maipo na ba Blaise tozale ba camarade kala et puis apesaka ye kapangala moi etambuseli kapangala zo etambuseli atambusinga ngana bando kumba na ngate kapangala mutu bando kumba mena etambuseli ya Blaise Manzambi bakanga biso na Bondi babotoli mutuka donc siko nde mutuka ezawana ti lelo baboma mutuka ngo siko bango bazongselanga sur nasomba ngo toloba neti na valeur ya lelo na yebite soke ko coûter ba combien mais à l'époque ezalaka neti ba 12 000 francs bango siko bazongselanga 9 000 francs non bazongselanga combien 3 000 francs et tikala neti 6 000 francs 9 hein? Tu as 9 000. Tu as 9 000 francs. Voilà, franc congolais ou franc français. Ah, franc français, oui. À l'époque, à français. Si les lois foutent un bon anate. Babenga ngapete ba se justifier que pour un bon notikala. Que va le voir les linges, ça se lave en famille. Oui, ça se lave en famille. Ngapa na boy ite maman. Ça se lave en famille. Bazana ngonanga. So babenga to solo na kuzu. Tokoyeba ko arranger na biso et puis bazon selinga mbongo nanga na vandi na ngai. OK. Sur le générique na obimisa wana esuka wapi? Le générique on a bimisa ka. Pour la promotion maka c'était un pasteur. Na générique on a bimisa ka liboso et bimaka. Bon après ce qu'on ndenge za boye nazo bimisa la nouvelle Jérusalem. Ndekutu na rosenga soki moyeza obenga père wana nakati bokata awa. Obenga aya acha connecter les biso bafle comme ça to na sala moi playback non ça playback il y a Jérusalem oui bien on dit na yembiango eza na portable donc soki ils ont le droit d'auteur na te na senga bino droit d'auteur te OK to ça là tout à l'heure soit playback to ça la playback en gros ah kotono so kata oui to ça la playback à la minute to ça la playback donc voilà merci beaucoup. Ndenge Bawario, Nabike, Ouera c'est un grand frère, Ouera c'est un papa, Ouera c'est un icône, Ouera c'est un ambassadeur de la musique congolaise. Aza représenté biso partout parce que Aza ambassadeur de l'autre musique qui n'a partout dans le monde, mais Bike Ouera c'est un Congolais. Oyoka lelo muto avani na plateau devant la télévision, il y a dénigré Ouera, il y a finga Ouera du début à la fin, yo talibongo. Qu'est-ce que tu peux dire par là? En tout cas, ce qui m'a a fingiwe ranson, ngana ko monango a lingana no nzambete. A lingana nzambete. Et puis a linga pe werate. Mais wera tant que ça, je sais yemba nzembo moko o ya loba yi o yo makambuye soit lobaka aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ouera Lobaka, j'aime celui mais qui me critique. Dobato ba critique akaye. Yé alingara bango parce qu'il fait ma publicité. Adichi Mongombe. J'aime celui qui me critique parce qu'il fait. J'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Donc, ce qui m'ont finga ouera, c'est le Loba. Balokai na Bill Clinton baloba bongo bazo budengiama balokai donc sur zo budé ba to lokola ba weranson wana ba ya Jossard eza déjà ozokota na libungi moko o nzamba kotika la kosepela kana yo même atamukete donc voilà c'est ça donc pour la ça bien été là muto zo finga wera wana te muto zo finga wera eza malamu te pour wera déjà
ata bazofinga pe ayaka na TVT azongisela moto wana azongisaka na ye te akitaka na ye te. Donc dernière question na biso eza poto kabona vraiment tokomi na suka émission na biso bien c'est vraiment na yebisaki un grand merci encore pour na répondre à invitation na biso. Donc tomoni mboke yindi Congo yindi phénomène kidnapping. Phénomène kidnapping yo mona mwana na yo na TV mwana ndeko na yo koko na yo asimbi licheti to azosala musala wana eloni ko koloba na ba parents pe na bato surtout Rolanda émission. En tout cas phénomène comme na Kisasa omoni Kisasa Brazza Libreville Angola o to bengi na kati ya Afrique wana elandaka mundele. Donc kopo zumuna ya koteka barin docteur non na Kisasa faut qu'on comprendre un docteur soki oye ko sala consultation ya pamba faut futa omoni consultation futi bosiko bato bazoteka barin wana eza kopa mundele ya kopa kobote origine po ba mindele bato balandelaka esquelette a mutu mundele mutatangisa mutu mwindu science anatomique ozomona aolakisa mutu esquelette na yo mutu ndengo lata misuni boye tala soki misuni okufi misuni esili na nzoto tala ndengo okomaka ozomona donc eza kopa mundele. Donc ba l'état na sengi na ya Silvano Kasongo ya longweji alongwe oui ba remplacer nan ba remplacer zaki adjoint ba tie adjoint na ye ne mutakomi je te sali l'adjoint du général Kasongo na peshombo te bisiko zali donc kopo eza kopa mindele ya kopa mindele na bato nyonso to basukelinga kolanda bato nyonso to bazosala bakopo wana pona ko akanga bango kopa boye eza ko éliminer bato ko boma baninga bato mais bato bazosala ngo so balobi baboma bango pe kaka nde bango boma baninga bango bakosepela te omoni droit de l'homme et voilà omoni donc bango bakosepela te yango tosengi na l'état vraiment congolais na uta ko sala impact moko ya ko soutenir leki nanga Kimbangu Solo. Donc oyo akobanda soutenir nga pe na ba concert na ngai soki naza na ba concert na uta ko soutenir rien na ba clip. Donc na kosenga vraiment na l'état na biso congolais ameka ko chamisu na clip ya leki na biso Kimbangu et puis na kosenga lisusu na ba musicien oyo baza awa na poto bayebaki kala mingi te na lingi na bandi kosala mwa carrière ba Emeli alias ba Suzuki Luzubu ba ndeko nanga ba CNN bato bakota na projet bazala pembeni ya ko soutenir nga soki na leki baninga ba compagnie nga na musique pour na banda pena musique kala vraiment naza un ancien ya musique yango na pesi Doudou Bass Susumbote. Donc on est est-ce que na projet ozanango pardon est-ce que na kwacho malobate est-ce que na projet ozanango azana projet moko ya featuring te na baleki to na baninga projet ya featuring na sala yango na ya Koffi Olomide na sala yango na Koffi Olomide to solo la déjà to planifier fallait kutaya na ndako tango studio ezalaki alinga ko eleka pena na ndako tango nazala no na studio nanga parce studio esalaki mo faillite to yoebika mapoto mo ba makambu donc na kozongisa studio bientôt après to sala studio mo na Koffi Olomide na koluka moyen lisusu ya makasi malembe ko sala featuring na côté religion mususu na nina Moïse Mbiye. Et comme ça, tu ça la moba featuring mosusu oyekoya plus tard. Ah ok. Merci beaucoup pasteur moi le basuka pour na biso vraiment na temps na yo. Na boina za autre mata mulai.
Moi lilo basuka na pesi mbote na mwana na ngai Janeli na pesi mbote na ngai mwana na nga Rabi et puis mwana na nga suka Jemli et puis Mamba na bosanité okumbela nga mokumba donc na robosana ka yote place ozali mama Mamba Solange na mawanga wana na kati ya Bethlehem Makala na pesi Makala machine à vapeur mbote Makala number 1 mbote Ange Mbiye donc Makala machine à vapeur na pesi ya Bernard Ngombo mbote et puis ba association nyonso na commune na pesi yango mbote makasi nzamba zwa lokumu donc na lingi bino mingi donc na pesi Roger Bakambote JF Ifonge Ange Poutou na Belgique na pesi mbote na bandeko ebele nyonso ya mokili mobimba oyo basotenaka Pasteur Terminator album ezobima nazobetela bino nzembo ya titre ya Nouvelle Jérusalem donc pour Jérusalem ezalaka na Israël mboka mindele mais Nouvelle Jérusalem ezalaka na Kamba na Congo mboka papa Simo Kimbangu yango na beti titre wana Fiston Manissa donc Playboy tous ensemble voilà. OK. Merci beaucoup na internet nous surtout na bike boza ebele olanda biso vraiment na émission na biso ba remerciement à tout le monde oyo a soutenir Dembo Wemo balobi Toronto Bedi Kanalil yo soutenanga toujours mon vieux en permanent et Stella Iko la fille à papa Iko et sans oublier Die Ngungu Bambote Bisika Ozali le qui a Alpha Ngungu na Château d'eau. Donc pour nos remerciements, Yvos Louvuladio, Bambote Sigozali, merci à Geni Waramasamba, Rodrigue Mouyima, Messa et Yannick Lema, Papana Markovic. Et sans oublier Alino de Nazareth, Babi, le créateur du mal et du bien. Parce que bon, Alino de Nazareth. Comme Colomo Nanaye, à Rosselo Malam. A Rossel langa malamu nde na sepela sa langa malamu. Te mabe sikopo aimba mabe. Po soka yembi babiloko yo luka na batomona na wana okuta ngo nyonso epa na ye. Mabe nesko aimba mabe. So malamu na ende sikoyo kokaba. Alino de Nazareth. Alino de Nazareth. Alino de Nazareth. Le créateur du mal et du bien. Demboe mo lobi mo samandefu. Alobi que deux fois yo au Kabaka en tout cas Pasteur Terminator pour la première fois na sur Alino de Nazareth comme ton grand frère Jésus de Nazareth donc boza moko bana Nazareth donc tu es toujours donc on est ensemble. On est toujours ensemble, voilà quoi. Merci de pouvoir inviter hein pour notre cœur, pour notre vocal, on peut se contacter vraiment. Merci à tout le monde vraiment, merci Naïliane Ochoudi. Anniversaire on peut bientôt donc voilà ma grande sœur chérie, joyeux anniversaire ici Kozali. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui donc le 20 juillet ti na fin du mois joyeux anniversaire na bino surtout et joyeux anniversaire à Ariol Matati Kose Mazembe. Viens Kofi, il y a Kofi à l'anniversaire. Kofi le midi? Mais c'est que les 13, tous souhaité grand joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon parent. Ah, Babi, il vient de Bogar. Babi, les jeunes patrons, grands patrons, il y a RDC. Donc, nous sommes, vous êtes tellement ébélés, tout le temps, bon, pour emballer à Sima, nous avons besoin d'un area Pasteur Terminator, nous avons déjà tant ébélé, vraiment, pour continuer toujours, nous s'abonner, dans Flamand HD, Bozala, les cités, on est toujours ensemble, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.